Ya solo bande ko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu mbote na bino banso bosika bozwami. Lelo tozali le 22 juin 2014 tozali awa na mboka Angers esika molulu monene et salami pez et kosalama na mokola lelo na ntina mosusu te mpoyete création ya paroisse mosusu na mboka France et uti ko salama. Na yango na mokola lelo bana papa Simon Kimbangu to uti pe komona ba oyo bazalaki bandimi bao babimaki moke na kati na lingomba bango bazongi ndenge zaka na kati na lingomba obimi na yo moko pe ekozonga makana batu ebelete kasi yo moko monike osalaki mabe ozongi ndenge to uti kolanda na mululu na biso na kiti na biso lelo kasi tozana ndeko na biso mama na biso oyo ya dali mama directrice kuna na Ratelki yende akovandaka awa na mboka ya Angers esika azui nomination na ye ya mama diaconesse chargée d'évangélisation. Mama mbotena mbote papa Lambert. Mama ezali sengo mingi pona komona lelo batu baye belé na mboka na bino Angers na ntina mosusu te mpo ete bébé abotami pe bozui ba nomination yo pona wana na likambo wana yo okoloba na biso nini na likambo ekweli bino lelo. Merci beaucoup papa Lambert na motuno tuningai liboso na ko remercier nanu bambande konanga ba confrère nanga Ratelki na ndenge boye na tina couvrir manifestation monene o eleki na paroisse Angers et puis na opesa lisusu merci na tata molimo santu na ndenge kaniseli ezalaki likambo moko inattendu mais na bolingo pe mawana ye yeso ya bongisi o ya ko bongisaka mutu akoka ko bimisaka ngote na ndenge ya pesi biso opportunité, voilà, je peux dire opportunité à Rosala Likambunaye et puis à Pesibiso confiance wana poto sala musala naye poto senga kaka pesa biso maboko assister biso po musala naye kende liboso. Mais maman diaconesse tomoni ke likambo ya lelo bozelaki yango mingi na kanisa bozaki kolela tango nyonso kobenga nkamba lelo bozui yango sikoyo bandimi bino komi paroisse na mboka ya France sikoyo lokola bokomi etamboli na bino kozala ndenge nini? Ya solo papa Lambert, je crois ngai na vandaka na mboka Nantes mais tango na komaki na mboka Nantes natali paroisse na mboka Nantes ezate paroisse ezaki na Angers comme toza pembeni na Angers na lukaki lingomba tata molimo santo esika ezali poto sangana to komi bandeko ya Angers bazalaki vraiment na autorisation te ya kosambela bazaki kosambela mais bazaki reconnu te comme bakimbangiste ya 3 égale 1 mais lokola tozui opportunité wana tata Nzambe to leli likambo mingi to bengi na Kishasa to leli na mabondeli to sali ba sacrifice ya ndenge nyonso po Nzambe akoka ko reconnaître biso lingomba ya reconnaître biso ke paroisse Angers ezali na kati ya église Kimbangis lelo Nzambe ayokeli biso mawa papa signé mukanda pe apesi susu ba ordonnation na ye na batu basala musala to pesi merci mingi na lingomba to pesi merci na papa Simon Kimbangu na oyo ya kaniseli biso. Oui maman diaconesse lelo tomoni ete tokomi ko banga yo ezalaki liboso tona ko benga ka maman directrice Julie tona benga ka Julie Mbombo mais lelo tokomi ko benga maman diaconesse vraiment ezali grade moko monene et puis mokumba oyo zui ya chargé d'évangélisation nini oyo koki koloba na bandeko bazali pembeni ya mboka Angers po ete bakwa koyeba ke lelo le 22 paroisse ekomi na mboka ya Angers. Merci beaucoup papa Lambert. Message on a opesa na bandeko o bazali zinga ya mboka Angers ezali ke batelema baya to sala musala o Nzamba apesi biso. Je pense que mingi babanda ikokanisa ke paroisse Angers ezali kati na bandeko na biso to lo bandeko na biso o babimi bazali libanda bato 26 bato msusu babanda kokanisa ke paroisse Angers ezali bongo kasi ezali bongo te po tomoni lelo présence ya mama tomoni présence ya bandeko na biso o bauti Paris baye na tina ko sepelisa biso na sengi na bango batelema baya to sala musala oyo pamba te yo ye na poto vandi na ndako za ko sala musala te ezali malamu te babotama bakimbangiste balapa ndai ki bakosala tata Simon Kimbangu na ndenga solo baya to salela ye to sala musala tata Simon Kimbangu pamba te mokolo suka tozwa lifuti. Merci papa. Merci pour la mutuna ya suka sikoyo loka bino bokomi na paroisse soki totali à 146 km ya Angers tomoni paroisse na biso ya Rennes esika etambusami na tata na biso papa pasteur Prince Lusikila basikoyo loka bokomi paroisse ba relation nini bokozala nango na bango?
Merci beaucoup Papa Lambert. Na motuna wana nako répondre que bango bazali ba kimbangiste. Biso pe tozali ba kimbangiste. Biso nso tozali sima tata molimo santu oyo azali ko kamba milimo na biso. Tozali pembeni na bango eloko na kosenga bango na kosenga na biso na bango to sinir to sangana. Tozalaka ta na mukolo moko na par mois ata mukolo moko to kosangana ka to sala batintani oyo ko aider na biso na bango po to kende liboso na musala tata Simon Kimbangu. Biso nto tozali bana ndaku paroisse ya Regne ezali musika na biso bango pe bazali musika na biso mais esika bandeko na yo bazali musika ezalaka te. Toyoka na to fanda esika moko poto bongisa to zalaka ne fiske na par mois na moi rencontre moko ya biso na bango basinsani ba concert ba débat ba biloko moko boye oyo koki ko pesa bandimi na biso o ba koti sika na kati na lingomba e pesa ba e fortifier bango po bazala batala keto yaki vraiment na église Kimbangisto ye pamba te kasi ko kuti bandeko na biso oyo ba kolakisa biso exemple ya solo koto sala musala Ilo basu Elilo basuka na koloba kaka na remercier mingi Papa Molimo Santu na opportunité donc la considération oyo apesi ngai particulièrement na nomination oyo na usi kozwa ezalaki vraiment inattendu mpo na ngai nazalaki même pas na elika ke mokolo mosusu na kobenga maboyi mais lokola ye moko abongisi lokola ye moko ezalaki mabongisi na ye na kosenga ye mpenza apesa biso makasi apesa ngai makasi mpo nasala mosala na ye na ndenge ye moko asengi yamba te kotala na bango ezali pasi na bandeko na ngai oyo bazali yange oyo bazali ya Paris ya mosika batika biso te basoutenir biso na baconseil na bapriere na bango na baprésence na bango physique po mosala oyo ekende. Merci.
mosantu boyika mpiko na misala kwete bilaka bilongana. Bojali na mokili kasi bojali ba mokili te sosola peyika mpiko. Bojali na mokili kasi bojali ba mokili te sosola peyika mpiko. Bilombe bilombe balongi bilombe bilombe balongi bilombe bilombe balongi bilombe. Libondeli d'ouverture. Tata ya mwana pe molimo mosantu. Tata Nzambe kolo Yesu papa Simoki Mbangu Kiangani papa molimo mosantu. Papa ya mbotozo lisili susu epai na biso bana na yo na se ya tango. Ya solo papa bateli biso. Semaine mobimba. Butu mobimba tolala ki tozala ki lokola ba wei. Riche pauvre yebana kite. Kasi na bolingo na yo papa na mawa na yo. Obeti biso mbata na yo molimo papa. Sala libondeli oyo ya ouverture ya kilti na biso. Ya solo papa nazali ya kokoka te. Na beleli yo Nzambe ya mawa. Kita papa. So papa oyo nasali. Papa. Maloba oyo ke wuta na monoko na ye. Ezala message ya bino misato papa kita. Biso bana na bino papa to yoka yango. To bongo na pote mokolo na suka yoko tuna biso. Ya solo papa to sengi merci. Papa to beleli yo papa. Du début jusqu'à la fin papa yaka ko assiste biso. Na kombo na bino misato ya bule. Tata mwana pe molimo mosantu to sengela kamanso. Amen. To bandi na mokanda ya mboto kotanga ka tozwi mokanda ya nzembo na David to psaume de David. Ne tozwi ya yambo psaume de David chapitre 1 verset 1 ti kino na 6e verset de David chapitre 1 verset 1 ti na 6. Botangi ezali boye na kombo tata mwana pe molimo mosantu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie de pécheurs mène à la perdition. Au nom du Père, du Fils. Oh Dieu, que ta miséricorde vienne à moi, oh Dieu éternel, ton salut selon ta promesse, je t'implore partout au monde. Oh Dieu,
mukese tuyimbira lela nzambi mukese tuyimbira lela nzambi eto bonga kunga myano usiku twakembelela tsundilu lubonga bonga kunga myano usiku twakembelela tsundilu mukese tuyimbira lela nzambi mukese tuyimbira lela nzambi eto bonga kunga myano usiku twakembelela tsundilu lubonga bonga kunga myano usiku twakembelela tsundilu mukese tuyimbira lela nzambi mukese tuyimbira lela nzambi eto bonga kunga myano usiku twakembelela tsundilu bonga kunga myano usiku twakembelela tsundilu Zulu diabambwelelo Kembanzani wena mumazulu Zulu diabambwelelo Kembanzani wena mumazulu Ikembela Ngina kote swa kuzulu Itembela Ngina kote swa kuzulu Zulu jambwelejo Kembanzani wena mumazulu Zulu jambwelejo Kembanzani wena mumazulu Ikembela Ngina kote swa kuzulu Ikembela Ngina kote swa kuzulu Zulu diabambwelejo Kembanzani wena mumazulu Zulu diabambwelejo Kembanzani
Nzambe. Nde sikoyo tokotanga na mokanda ya mibeko. Mibeko na biso na mokolo mwa lelo nde tozwi yango na mokanda ya Deutéronome chapitre 5 verset 1 tina 21. Deutéronome chapitre 5 verset 1 tina 21. Israël et les prescriptions oui a conclu, l'Éternel a conclu cette alliance. C'est avec nous qui vivons. Vous annoncez la parole de l'Éternel et vous ne... Moi, je suis l'Éternel. Sortir du pays. Dieu devant ma face de notre vous a commandé. Des représentations quelconques de ce qui est en bas sur la... Ne te prosterna pas devant elle. Je suis un Dieu jaloux, de père sur les fils jusqu'à là, qui use des bienveillants même et qui garde pas le nom de l'Éternel en vain. Comme l'Éternel ton Dieu travaillera 6 jours et le 7e jour, toi, ni qui réside chez toi, et que l'Éternel ton Dieu t'en étendit. C'est pourquoi l'Éternel célébrait les jours du sabbat, prolonge et que tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages de ton prochain, ni son chant qui soit à ton prochain au nom du Père, du Fils. Donc, on est à 2e tour de chant. Ndenge to yembelaki, mais pour l'information na biso avant to yemba to yebake na paroisse oyo ba choral pe mususu ezali mais na ngonga oyo bazo yemba te pamba te presque bango nyonso baza kokula lelo donc bavandi na esika donc bazali na chorale centrale bazali na afriki bazali na jejeki donc yango wana bozomona bango te.
Kimbangu aiwe na nzambi, nzambi wenu ukeshidi mumwila kudugadula mukilinga ingadugageti Kimbangu aiwe na nzambi, nzambi wenu ukeshidi mumwila kudugadula mukilinga ingadugageti Kimbangu aiwe na nzambi, nzambi wenu ukeshidi mumwila kudugadula mukilinga ingadugageti lukumulu kidikidi kwenai mumwila iwe na nzambi mafugu magimina tubagula badusegimoni mumwila iwe na nzambi mafugu magimina tubagula badusegimoni mumwila iwe na nzambi mafugu magimina lukumulu kidikidi kwenai mumwila iwe na nzambi mafungu magimina tubagula badusegimoni mumwila iwe na nzambi mafungu magimina tubagula badusegimoni mumwila iwe na nzambi mafungu magimina lukumulu kidikidi kwenai mumwila iwe na nzambi mafungu magimina tubagula badusegimoni mumwila iwe na nzambi mafungu magimina tubagula badusegimoni mumwila iwe na nzambi mafungu magimina aiwena muunga gigi 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 muunga ukegwira muunga Kimbangu aiwena muunga gigi muunga ukegwira muunga Kimbangu aiwena muunga gigi 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 aiwena muunga gigi.
répondre à ma question moko ba ki kotuna yo to yokaki o esepelisa ki yote. Donc na yango to benga batu misato o ba koleka li. Po nzamba yoka yo esengni to te 1 heure du temps. Joaquina Pessima na ba responsable puis pour la ressource ndeteri ya paroisse ya Saint-Claude avec Kaliboso aboya kobondela. Desta semana, papá. Tu nos protegeste, nos deste boa saúde para chegar até o dia de hoje. Papá, olha, muitos dos teus filhos queriam chegar até aqui, mas não tiveram essa possibilidade. Mas graças ao teu amor que tu mostras para nós, papá, nós chegamos até aqui, papá, por isso nós te agradecemos. Somos dignos, papá, de vir aqui à frente, papá, e nos ajoelharmos, papá, para começar esta oração, papá. Perdoa-nos, papá, porque nós somos teus filhos, papá. Papá, mais uma vez, obrigada por este dia, papá. Hoje é um grande dia, papá, hoje em dia. Papá, peço que a tua presença esteja conosco, papá, porque a Bíblia diz que uma pessoa tem 3 estão juntos, tu estás com eles, papá. Neste momento, papá, os filhos, papá, que estão a samar neste momento, papá. Hospitais onde os teus filhos estão a samar. Papá, as tuas mãos, papá. Olha o papá pastor que está em frente, levando nos corações, papá, que nós podemos, somos jovens. É que eu posso ser quimbanguista, papá. Papá, do Filho e do Espírito Santo. Otonda na bolingo ikisanga na mawanayo nazwaki yambalo sambo nangai nkolo naja musumu mapendo. Papa Simon Kimbangu, roho ya rehema. Papa Simon Kimbangu, roho ya huruma. Papa, tunakushukuru mfalme, tunakupikia asante kwa sababu mapendo yako ni makubwa mbele ya sisi binadamu wenye dhambi. Papa, tazama ulituchunga kwa njia juma mzima, na leo ni siku ya Sabato, siku kuu, kwa sababu wewe uliumba mtu juma mzima, na leo siku ya saba ulipumzika. Ni kwa sababu ulitupatia hayo sisi watu tukurudishia asante na tukusifu, kwa sababu wewe ni mwenye rehema. Papa, Roho Mtakatifu, Papa, tazama huruma yako. Leo unaonea watoto wako huruma na unatufurahisha Papa. Mbele ya kukulomba, tunakulomba huruma. Huruma kwa sababu tuko wakosefu Papa. Chini ya dunia tulikuya, tuko na kutendea mazambi usiku kama vile mchana. Tuko na chambulisha jina yako
kwa matendo yetu. Papa, ni ya mbaya mbele ya macho yako. Ni kwa sababu kwa hiyo wakati naombea wamama wote huruma wa dunia mzima, utone huruma mfalme wa mapendo, kwa sababu ukituangalia Mungu na macho ya huruma, na sisi tutapata huruma mbele yako. Uturehemu mfalme wa rehema na mapendo. Kwa hiyo wakati natoa wamama wote wavevu mikononi mwako, natoa wamama wote watasa wenye kukosa kuzaa mikononi mwako, natoa pia Papa, tazama ba jeune fille wanakuwa mingi ndani ya kanisa wanakosa mabukweli. Papa, mariage ni kitu kinatoka kwa wewe Mungu. Wewe Mungu ndio unaletaka baraka ya mariage. Papa, furahisha watoto yako ndani ya Eglise Kimbangista. Kuna waser Papa, basi watoto wako kuzaa watoto Papa, kwa wewe Mungu watu inaletaka kia watoto wako. Mama makazi, baba wenye kwa wagonjwa, ngola Kongo paza na kutambua maana mapendo yako Mungu Baba. Papa Simon est sans limite envers nous, tes enfants, pauvres pécheurs. Voilà pourquoi, Papa, nous te demandons d'abord pardon pour tous les péchés que nous avons commis devant toi, depuis notre naissance jusqu'en ce moment précis. Seigneur, danger. Papa, tu es Dieu. Car comme tu l'as dit, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Lorsque tu avais dit en 1921 que les jeunes escaladeront les montagnes pour aller annoncer ta bonne nouvelle, pour beaucoup, ceci paraissait comme une utopie. Voilà pourquoi nous te remercions aujourd'hui. Nous qui sommes présents d'abord ici, particulièrement, parce que tu nous as utilisés afin que nous puissions être les acteurs de l'accomplissement de cette prophétie ici, en cette ville d'Angers. Merci, Papa. Tu as suivi la chorale de nos enfants. Je suis sûr que vous êtes contents là où vous êtes en nous observant. Je prie particulièrement pour ces enfants, Papa, afin que tu leur donnes ta connaissance, qu'ils te connaissent, qu'ils te servent, qu'ils grandissent dans ta crainte. Mets-les à l'abri du démon. Mets-les à l'abri. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider réellement. Nous te demandons tout. Pardonne nos péchés. Aide-nous à te servir sincèrement ce monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bopamboli bana. Natina bopamboli bana, tozali na bana mibale, oyo bakopamboma na mokolo mwa lelo. Nde tokosenga na bandeko na biso ya koleki bakopesa biso nzembo mpona kopambola bana. Pe batata na bamama oyo baye na bana bakoleka liboso, nde tobengi Papa Nzaki Moina ase joindre na nga po ete tokwa koyamba bana. Kemliza sonama mukembo wa mvuluzi mwiza novate kolowa wa Yesu wa vuluzi seiko vanga wanzambi sebeko tangele
tuyabule tata mwana pe tata molimo santo. Tokumisi yo lisusu nzambe na biso pe totondi yo. Tala ngonga oyo epesameli biso baumbo na yo na tinete tokoka kosimba bana oyo. Tata nini toiko koloba biso te kasi yo osala mosala na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus me dit que vous avez réalisé que ces enfants vous ont été donnés par lui. En conséquence, des exemples par les actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements. Acceptez-vous de les élever ainsi. Vraiment que vous allez élever ces enfants selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer afin qu'ils grandissent dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Et Maman Ketia et Papa Hermon, je vous reçois dans l'église de Jésus-Christ, le Sauveur et le bon berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour sa naissance et qu'ils soient pour toujours les imitateurs de tout mal. Garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les à Christ, ton Fils bien-aimé. Réserve dans eux. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint au siècle des siècles. Amen. Amen.
esika mwana na moko azwami pona kolokota lomeya oyo tata tina nango nde ekosalaka kati na yamba na yo. Moko na moko oyo azwi atie loboko na ye na sani. Basusu pe batie te na tina ya bozangi. Batie na baye o batie te tata pambola maboko yango. Te na mbala sima bako na baye o batie te po ete mikolo ya tata o kwa kope sengi te bandeli na kombo misato akule tata mwana pe mulimo santo. Amen. Sikoyo matei na biso oyo tokomeka kosolola tokozwa ngo na mokanda ya mpovi to Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 tina 9. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tobengi yo lisusu. Tala touti kotanga mokanda na ya bule. Tolingi komeka koloba na tina nango tata. Tika ete yo moko oya oloba na biso. Tika ete yo moko opesa biso. Oye kokota eko akovanda kati na mitema na biso. Po ete toko akobomba pe tosalela na mokolo mwasuka tozwila ngo lifuti. Kimia na otosengi na banzoto pe milimo na biso na kombo tata mwana pe molimo santo. Amen. Ba tata pe ba maman na banzi na bandelaki ba mikanda o nyonso touti kotanga to bandaki na Psaume de David chapitre 1 verset 1 tina 6. Soki to kobandela kotanga mikanda wana ko ete baye o baye sima bakoma ekozalaka na tina ya kolekisa tango te me pamba te toyebi ete mai oyo ekobima wakati na mokanda oyo ezali bule. Mai oyo makobima wakati na mokanda oyo ekobikisa biso. Yango tokolingaka ete moto nyonso azwa tango ya kokoma. Pe moto nyonso azwa tango ya kufungola Biblia ayako akotanga. Mai oyo ngai peut-être na koloba oyo na kozangisa ye na kotangi na ye nzambe akososolisa ye pe akobakisela ye nde azwi eloko oyo akobima nango. Totangaki na Psaume chapitre 1 verset 1 tina 6 kuna balobi na biso esengo na moto oyo akoyokaka matei na bato ba méchant te, bato na lolendo te, bato na kanda te, bato na masumu te, bato bakubukaka mibeko te, akovandaka na bacholi te. Oyo akoyokaka esengo na ye kaka na bosali to botosi mibeko na tata nzambe. Ye wana moto wana amonani lokola nzete oyo ekonami penepene na mai ekobotaka mbuma nango na tango oyo esengeli. Ekokawukaka te pamba te bisika oyo elonami ezali tango nyonso kozwa mai oyo esengeli po ete misisa nango ekokola malamu, po ete matiti nango to ba fleur nango to ba feuille nango ekokola malamu. Pe moto wana oyo akovandaka bisika wana te ya bae oyo bakocholaka te baseki te, moto oyo akosepelaka tango nyonso na botosi mibeko na nzambe, moto wana maimanso akosalaka akozwaka lifuti ya kitoko. Batata pe ba maman, nini na mokolo mwa lelo liloba oyo elingi ko interpeller yo na ngai? Pona nini tozwi yango? Pona nini tokolobela yango?
na banzi biso banso tozwami awa soki nalingi koloba malamu na koloba ete biso banso toyebani pona nini po biso banso tozwami awa tondimi ete tokwa kolanda Papa Simon Kimbangu. Liloba na Nzambe oyo touti kotanga awa elobi na biso ete esengo na moto oyo akovandaka esika moko na batioli te na baye oyo bakosalaka masumu te, oyo akozwaka plaisir na ye na kosala to te kotosa mibeko na Nzambe. Ezali susi na biso banso tozali awa, susi ya moko na moko nde tovandi awa, atako lobi yango te, atako tolobeli yango te, atako yo telemi awa po tatola yango te posa na yo susi na yo. Moto nyonso même o azali mopanzi na wako yebisa ke tata oyo to mama oyo azali pembeni na ngai posa na ye ete maye nyonso azali kosala esimba. Azali na posa mbongo Nzamba pese mbongo, azali na posa musala Nzamba pese musala, azali na posa ya mukanda Nzamba pese mukanda. Omoni? Mais po ete okoma na niveau wana nini o esengeli na biso batata pe ba maman, po ete ozala ndakisa nzete oyo elonami penepene na mai oyo ekobimisaka mbuma na ngonga oyo esengeli, oyo moto oyo makambo na ye nyonso ekosimbaka. Eloko nini esengeli na yo na ngai tata pe maman? Botosi mibeko. Kati na mokanda biso mwana balobi na biso ete moto oyo akomonaka esengo, akozalaka ntango nyonso na esengo na botosi mibeko. Mibeko nini? Mibeko nini? Mibeko na Nzambe oyo touti kozwa kati na mokanda ya Deuteronome. Soki o mipesi to mipesi na botosi mibeko wana, yo na ngai bisika tozwami nyonso oyo tokosala tokomona ete tokozwa kaka ba resultat ya kitoko. Pe baye oyo bazali penepene na biso nzinga na biso bakoanvie biso, bakolula biso, oyo balimite ya mabe bakolukela biso liwa, bakolukela biso makambo esengeli te. Mais oyo bazali na motema ya Nzambe bakobanda kosepela oyo pe Nzambe apesi bango chance wana bakolanda yo po ete bayeba ete pona nini ye azali ndenge wana. Ntango ya kolanda yo amoni ete okotosaka mibeko na Nzambe. Kati na mibeko wana totangi na Deuteronome balobi na biso ete bazali kotanga ngo na yo na ngai tozwami awa oyo tozali kotalana oyo twali vivant na ngonga oyo totosa mibeko wana po ete tozala lokola nzete oyo elonami penepene na mai ekobotaka mbuma na ngonga oyo esengeli. Moto oyo akotosaka mibeko nyonso akozalaka na elonga. Ezali susi ya biso banso. Tokozala mukuse po ete mai oyo tokoloba ekoka ezwa esika. Po soki to continue koloba mingi mai oyo tozali koloba oyo ekotaki oyo kolanda sima elongoli yango tolobi makambo mosusu mibeko. Soko lingi makambo nyonso oyo yo lingi osala ekoka koresir ozwa elonga ya malamu tosa mibeko na Nzambe. Mokana na Nzambe elobi na biso lolenge wana. Batata ba maman totangi mokanda ya mpovi Ecclesiastes mosakoli ya lobi na biso boye ezali tango makambo atangeli biso makambo na tango na kozongela nyonso wana te, mais apesi biso baton eloko na eloko. Tango ya kobota ezali, tango ya kokufa ezali, tango ya kolia pe ezali, tango kozanga pe kolia ezali, tango ya koseka ezali, tango pe ya mawa ezali to te ya kokanga kanda, tango ya kotonga ezali, nyonso oyo alobeli biso. Mais lelo tozwi liloba wana pona nini? Batata ba maman ndenge na uti koloba na kosala makasi po boloba ete papa Marcel alobaka mingi, mais lelo kosala mingi akoloba mingi te makoloba moke po biso banso totika nango po toali na mosala ebele ya kosala na mokolo mwa lelo. Batata tala batu nyonso toye tango na tango ezali na likambo nango. Banda kala toyaka awa te, banda kala tomonana awa te. Toyebi mboka oyo tokotalaka ba carte
tokotalaka na masolo peut-être otali na télévision moni Angers ezalaka mais toyawa te tango ekoki tango ya kobuka ezali tango ya kolona ezali tango ekoki po ete biso toyawa po kosala nini yango wana ekotikala kati na biso tomoni bato bayebele musique ezali kobeta fanfare euti na Île-de-France na Paris chorale des enfants kimbangiso babengi koreke euti na Île-de-France bapasteur banganga minene baye awa pe moto lisusu aleki lisusu atiki biso distance musika azali na biso awa pona nini tango nzambe alobi na biso ete yo musicien yo choriste yo pasteur osinyaka contrat na lingomba oyo ete okolanda Papa Simon Kimbangu osinyaka contrat à durée indéterminée alobi bokende tango ekoki po ete bokende ko participer bo assister esika pe bandeko misusu bako signer contrat à durée indéterminée na lingomba oyo tango ekoki na bandeko misusu po ba signer pe contrat ya mosala oyo bakosala penepene ya Papa Simon Kimbangu Molimo Santo à durée indéterminée tolingi koloba nini pona biso si to signa kala po ete contrat oyo signa banda kala ezala toujours valide esengeli na yo nini zonga sima Deutéronome kotosa mibeko na ye bolingo mibeko pe misala biso to signa to ye lelo po to participer na baye oyo pe balingi balanda nzela oyo biso to signaki po signer contrat wana esengaka nini moko na moko tovandi awa po to signer contrat à durée indéterminée wana tolandaki formation tokotaki kelasi bateyi biso Papa Simon Kimbangu azali nani moko na moko solobi Papa Simon Kimbangu azali nani ayebisi azali ntoma mfumu wetu Yesu Kristo ndenge nini oyebi ke ye azali motindami ya nkolo Yesu moni batuni mituna wana nyonso pamba te yo tangaki yango tango yo tangi yango omoni ke nakoki bavandisi yo batuni yo okoki bazwi contrat à durée indéterminée bapesi yo mais tango kaka yo buki mobeko otosi moko kati na mibeko te bavertissement bandi koya blâme ye suspension bandi koya opère contrat na yo contrat no a duré indéterminé etikali sous validité okobandela lisusu ya mwana oyo ki omuto akomi saint-elam batata ba maman biso banso auto se déplacer awa to signer contrat à durée déterminée te to signer contrat à durée indéterminée yangwana biso banso pe to ekwa participer na mokolo mwalele po ete totala to assister to participer esika bandeko bako signer contrat na bango ya à durée indéterminée pe bakambio okamba bango pe bako signer contrat na bango le payela moko lolenge moko biso pe to signer comme ba pasteur ba selo balongi bankengi ba chef à mouvement contrat à durée indéterminée batata ba maman na bino baye biso ba to signer kala na baye o bako signer lelo to sana liloba pe likanisi to likambo moko po ete contrat wana ezala kaka valide pona ite contrat wana nzamba mona ngoka ke mwana wa signa azali toujours e mosali kati na elanga na ngai to sa mibeko na ye secret nango yango wana kaka zala na bolingo zala na mibeko pe misala soki okwesi moko contrat na yo confiance na mokolo musala ebandi kolongwa malembe confiance waso ezali kolongwa ti ndenge na utolo ba blamba versement makambo ilandani ebele olongwe oyoka akomi boye apengwi akomi na église boye utikali lisusu te elembo wana batiaki yo elongwe donc contrat wana etikali lisusu ya validité tata nzambe ozali sous na protection na yete pona yango biso bonso po ete tozala na protection na ye po ete contrat na biso ezala valide
utosi mibeko na ye toza kati na bolingo toza kati na mibeko pe toza kati na misala pour ete a continuer kopesa biso confiance pe a continuer kopesa biso o ezangi biso a continuer kosunga biso po ete manso oyo tokosenga pai na ye tozwa eyano malamu na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu amen totelema tobondela né du mal car c'est à toi capable le siècle des siècles amen ayo qui de tata toyebai na yo oyokela biso na ntina ya bilaka ona kaka tata kokisa bya bikisa mabe manso pe limbisa era biso na ntina ya bilaka ona kaka tata sikisa mabe manso pe limbisa soki bongo te tata tokufa mo sikisa mabe manso tia kongenga ya yo lokoso yindo tata losepela kongenga ya yo lokoso yindo tata losepela mokumba na révérend oyo akocontinue programme akooleka liboso. oyo tokomi na mama likambu oyo batilaki biso awa ezali ya koyamba bandimi ya sika ya kozongisa oyo bakweyaki pe koyamba oyo bazali basekoki pe kosala organisation mpona batambusi oyo baponami mpona kotambwisa paroisse oyo ya Angers. yango wana nasengi na bareverend pasteur ndenge tobongamaki lobi na butu tokende kobongama mpona toya kosala mosala yango.
maison kimbangiste ndenge bozali komona tozali na kati ya paroisse ya Angers oyo toye na ntina ete paroisse monene esili kofungama awa yango ezali décision numéro 153 du 24 mai 2014 portant création de la paroisse kimbangiste d'Angers, département du Maine-et-Loire, région du pays de la Loire en République française. Décision yango ezamaki na mokolo fait à Kamba le 24 mai 2014. Nde na yango bato oyo baponamaki na wana esika oyo tozali komona papa na tozali na mama na biso diaconesse responsable chargée de l'évangélisation. Décision article sont nommés membres du comité paroissial de la paroisse kimbangiste d'Angers. Les personnes dont les noms sont repris au regard de leurs fonctions. Jacques, responsable chargé de l'évangélisation et secrétaire de la paroisse. Bangonde Bakozala nommé na mokolo wa lelo oya il y a le 22 juin 2014 awa na paroisse na biso ya Angers. Yango bomoni ete na ntina wana tozali komona bana ya koreki mpe bayambi bana na biso awa na paroisse Angers. Toza na balandi ya sika tomoni basentelama tomoni mpe basekoki donc paroisse yango na mokolo malelo ekoyambama te tomoni bapasteur oyo bauti na Saint-Ouen mokumba epesami na bango mpo ete bakoka kosala mosala bango ndenge tozali komona na bilili biso moko ete balandi ya sika bayambi bango bayambi mpe tomoni basentelama mpe tomoni basekoki ezali mokolo monene mpona biso tomoni bandeko na biso mpe ya koreki tomoni faki oyo ya Île-de-France bango bazali na esika oyo mpona koakompagne molulu oyo ezali koleka na mboka ya Angers. Paroisse ya Angers yango nde ezali paroisse oyo baye kotelemisa moko ya paroisse oyo esili kokuna lisusu na kati na mboka ya France. Tomoni papa pasteur na biso tomoni papa pasteur responsable ya Saint-Ouen tomoni ya biso na lelo papa pasteur bango misato bauti na cérémonie oyo ezali ete ya koyambi bandimi na kati na paroisse ya Angers oyo ekomi ete paroisse moko kati na mboka ya France. Bandeko ya solo ezali esengo mingi mpo ete mosala monene ezali komona na mboka ya France oyo elobamaki ete topanza sango na bisika biso ete papa Simon Kimbangu azali molimo mosantu. Lelo oyo tomoni yango na mboka ya Angers ya solo ezali esengo mingi na komona bana na biso ndenge ndenge nini yango bango bayembi monoko oyo bango kutu bayebaki te.
lelo tozali na cérémonie monene mpona baptême. Baptême na kati ya eyamba na biso église kimbangiste ezali likambo moko ya monene. Mokolo ya baptême tozalaka na ba Saint-Hélène, tozalaka na ba Sekuki, tozalaka na ba Landi. Catégorie wana bazalaka na texte na yango wana mpona tokota na mama likambo yango tokobondela. Tout ça, muzola passé yemwani mandavela. Tata Nzambi mfumetu Yesu Kristo tata simokima kenya tata mandavela Nzambi. Yante tulomba ndoloki vanantana ndoloki kwange wasema zulien toto bya onsipi kuna zule ba toto. Yazole tusikuvutila batoto vanantana matono mvana tuvene lumboeki ya nene ya lumingu ilumweki uzilungisa si lutuzaku kadi bampangi bayingi batata na bamama ndenge tuuta koloba na kate yamba na biso église kimbangiste tozali na ba repenti, c'est-à-dire ba Saint-Alama, tozali na ba reconverti, c'est-à-dire ba Sekoki, tozali na ba chrétien oyo ba yebina nu bakota nanu na lingomba te. Bango ba Saint-Elemi, bango bazali oyo bazali bandimi kasi bapengwaki na kopengwa bapengwaki bazalaki pembeni yango wana lelo oyo ezali mokolo monene mpona bango bazonga me yambo ya kokota na likambo wana monene tokotanga liboso na mokanda ya barome. Papa pasteur Bovard. Tokotanga na Romains chapitre 6. Et Tangeli et Zaliboé na Komatata Manape Molimo Centre. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous laisserons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu
en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Sikoyo tokoleka na mibeko. Na église na biso, mibeko ezali na position fondamentale. Ya liboso tokotanga les 10 commandements, ensuite tokotanga les interdits, les obligations et les préceptes qui mangisent inaliénables. Pona mibeko tokobanda na ndenge totanglaka normalement na Exode 20. Etangeli ezali boye na komba tata mwana pe molimo santo. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, linga nzambe na yo na motema na yo na makanisi na yo pe na molimo na yo mobimba pe linga moninga na yo ndenge okomi lingelaka. Na kati ya mibeko oyo ezali na kati ya Bible ndenge tolobaki, na kati ya lingomba spécifiquement tozali na mibeko oyo tolingi kotanga. Mibeko oyo nyonso tu ndenge tozali kotanga ngo ezali valable na baninga baza kokula lelo pe na biso tozali awa tokula déjà kala. Les préceptes kimbangistes pour l'église kimbangiste sont inaliénables dans le temps et l'espace, les principes suivants. La fidélité à la Bible et particulièrement à l'enseignement de Jésus-Christ. La foi en la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. La création par Dieu de l'univers et tout ce qu'il contient. L'antériorité et la supériorité du spirituel sur le matériel. La fidélité au symbole de Nicée. L'attachement à l'unité des chrétiens et à la paix mondiale. La croyance en l'existence du royaume céleste et de l'enfer. La croyance au retour du Christ et au jugement dernier de l'humanité. La fidélité aux 10 commandements tels que reçus des dieux par Moïse. L'égalité entre hommes et femmes dans le ministère et dans la société. La condamnation du racisme dans le monde. Le pardon à autrui. La précepte wana ezali 12. Sikotoleki n'a interdit qui mangiste inaliénable. Yango pe ezali 12. Yaliboso, ne jamais être bigame ou polygame. 2. Ne jamais fumer ni se droguer. 3. Ne jamais danser ni regarder des danses. 4. S'abstenir de consommer des boissons alcoolisées. 5. S'abstenir de consommer la viande de porc ou de singe. 6. Ne jamais se laver ou dormir nu. 7. Ne jamais prendre des talismans ou de la magie. 8. S'abstenir de la sorcellerie ou de la divination. 9. Ne jamais consulter des féticheurs, des devins ou astrologues. 10. Ne jamais adhérer à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix ou à des sociétés secrètes ou à des organisations occultes ou spirituelles quelconques. 11. Ne jamais porter de deuil à l'exception de ceux décrétés par les pouvoirs publics.
12. S'abstenir de recourir à la violence dans les règlements des litiges. Sikoyo toleki na ba obligation qui mangiste aliénable. Yango pe ezali kaka 12. 1. Tout Kimbangiste se doit de prier constamment chaque jour. 2. Tout Kimbangiste doit confesser ses péchés. 3. Tout Kimbangiste doit être strictement monogame et ne vivre avec son conjoint qu'après avoir contracté le mariage religieux. 4. Les Kimbangistes se doivent d'aller régulièrement au culte à l'église. 5. Tout Kimbangiste doit se déchausser en tout lieu de culte ou sacré. Il doit aussi se débarrasser momentanément de l'argent et objets de valeur au moment de la prière. 6. Les femmes et les filles doivent se couvrir les cheveux en tout lieu de culte ou sacré. 7. Les femmes et les filles doivent s'habiller décemment en évitant d'exposer leur corps. 8. Tout Kimbangiste se doit de lire régulièrement la Bible et de participer aux études bibliques. 9. Tout Kimbangiste se doit d'obéir et de se soumettre à l'autorité de l'État. 10. Tout Kimbangiste doit payer ses impôts et ses dettes. 11. Tout Kimbangiste doit s'abstenir d'accuser son prochain devant les tribunaux. 12. Le fidèle Kimbangiste ne doit point se disputer ni garder rancune contre son prochain. Wana tohuti kotanga ezali mibeko. Mibeko aussi bien oyo ezali na kati ya Bible que oyo Lingomba atia na kati ya eyamba. Sikoyo tokoti na mama likambo. Tobandi na basentelama. Ndenge tolobaki basentelama bazali bakimbangiste. Bapengwaki. Batiaki bango pembeni. Sikoyo bamoni basosoli ke likambo basalaki ezali mabe. Perioda etumbu na bango esili. Pe Lingomba amoni ke comportement na bango ezaki malamu. Yango wana bakomi mikanda na Lingomba. Lingomba amoni ke ya solo comportement na bango ezali malamu. Andimi bayambama. Elo yo tozali na quelques saint-alama awa. Tokosenga na mama diaconesse atangela biso bakombo na bango. Na mama moko na molongo ya basentelama. Tokobenga mama Katukulu Landu mami. Papa pasteur, mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, mettez-lui un anneau au doigt, et il était perdu, et il le retrouvait. Et il commence tout ça. Fumu kunzama sumu belela wa kulumu na vantoto angei damdiao futu kiliva na futiani tunaye kiesebe fumu yike tata mwanda belela envoie même fumu do akanga itu tanzo skintoa di tukawa kwa yelevu. Amen. Mundim
oyebi mibeko ya lingomba. Lelo lingomba ezali na esengo mingi ona bozongi na esika na yo. Yango wana nakomba tata mwana pe Molimo Santo. Nakomba tata ya mwana Molimo Santo. Sikoyo tokei na ba reconverti. Ba reconverti oyo tobengi na Kikongo bansekoki. Bansekoki bazali banani. Bansekoki bazali ba chrétien. Parce que na ingoma na biso to reconnaissaka kaka baptême ya christianisme. C'est-à-dire pas catholique, pas protestant, pas salutiste. Mangoma mususu, sacrement na bango, ezali reconnu na lingomba te. Ba oyo, ba kobenga. Bango bazalaki, soit na église protestante, soit na église catholique. Kasi tangu bayoki appel tangu asosoli ke solo mobikisi nzambe ya solo oyo abikisaka oyo abatelaka ezali papa Simon Kimbangu balobi nakotikala lisusu nsima te wuta lelo nakolanda kaka sei bango wana babengami ansekoki. Yango wana tokosenga na mama diakonese aya po atangela biso bakombo na bango. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Tozali na bansekoki misato. Tokobanda kobenga liboso mama Akuli Jeanne. Tokobenga mama Kungoila Elsa. Tokobenga papa Ziko Mwemba. Bandeko oyo bazali devant batata pasteur bango ndenge tolobaki bazali basekoki ndenge tolobaki. Ce sont là nos frères et sœurs précédemment chrétiens dans d'autres églises qui nous rejoignent dans la vie de papa Simon Kimbangu. Ayant rencontré quelques disciples, Paul leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux
il parlait en langue et prophétisait. Chers frères et sœurs, dès aujourd'hui, vous venez de recevoir l'Esprit Saint au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous tous ici réunis, nous allons vous accueillir et vous recevoir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Sikoyo tokoti na bakatekimene. Bakatekimene bazali banani. Akatekimene oyo kurama tobengaka balandi. Bazali batu oyo bazwa sacrement atana eyamba mokoti. Baptême na bango ya liboso, lingomba na bango ya liboso bakokota ezali lingomba kimbangiste. Yangwana to bengi bango bakatekimene po balandi catéchisme. Batei bango malamu. Eloko yangwana biso toyelaki lobi pona kofimpa bango et enseignement et pesameli bango ezalaki conforme pe adéquat. Yangwana tokosenga na mama diaconesse aya kotanga, mais avant atanga tokobondela. Nakomisa tabule tata mwana fe molimo santo. Tata nzambe kolo Yesu papa simo kimbangu kiangani tata molimo santo nzambe. Papa totoni na esengo po na mokolo munene oyo pesi biso. Papa mfumalongo yo ozalaki loba tangu nyonso. Na likolo esengo ezalaka mingi. Soki moko to mibale bakoti na kati ya lingomba. Po likambo ezali monene. Yamba maka bakotaka na mokolo ya lelo. Soki ke sepelis tata nzambe na mokolo ya lelo abengi bango nakokotaka directement na likolo. Yango wana totoni na esengo na likambo monene oyo pesi biso tosala. Kolo totiaka liboso na manso tosalaka sima bana na yo. Mboka tozali ezali mboka ya makambo ebele. A tentation kiliki isika nyonso. Même na kati ya bandako na ba télévision. Papa tosengi yo tata molimo santo yo tonda na nguya. Simba mitema, simba banzoto, simba bana. De telle sorte que bakweya na tonta yankaya mpemba te. Na yo totiaka elikana biso tango nyonso. Yaka nkolo zakana biso tango nyonso pemeni utalelo tina suka molongo na kombisa tabule. Tata mwana pe molimo santo senga manso. Amen. Sikopa mama diaconesse tanga bakombo. Na kombo ya tata mwana
mwana pe limo santo tozali na balandi 6 tokobanda kobenga bango liboso tobengi mama Mujanvoa Doli. Tobengi mama Salem Kisolokele. Tobengi papa Mienzi Eliezer. Tobengi papa Henrique de Oliveira. Tobengi papa Louindoula Joseph. Présent. Tobengi papa Katukulu David. Présent. Oyo nyonso bazali bandeko balandi catéchisme ndenge touta koloba. Tata pasteur Botelema. Jésus dit à ses apôtres et à nous aujourd'hui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, car comme Adam, toute l'humanité a péché. En lui, elle retrouve la vie éternelle. Que l'on ait souvenance de ce que disait Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ vous soumet au baptême conformément à un commandement qu'elle a reçu du Messie. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quiconque croit en Christ, qui est baptisé et met en pratique ses commandements, a le salut. Celui qui ne croit point en lui se prive du salut. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lève-toi donc et sois baptisé pour la rémission de tes péchés par Christ et glorifie son nom. Prions. Éternel, mon âme est remplie de crainte et d'angoisse au moment où tu m'utilises pour baptiser mes semblables. Car, bien que je sois ton serviteur, je suis aussi pécheur et je me sens indigne de procéder au Saint-Sacrement du baptême. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige que l'on fasse de toutes les nations tes disciples. Je te prie, Seigneur, de faire descendre ton Saint-Esprit sur mes amis qui reçoivent le baptême afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-le
pour qu'ils soient à même de vaincre l'ennemi, qu'ils parviennent à mettre en pratique tes commandements à tout instant et qu'ils ne succombent point aux sollicitations de Satan. Marque-le de ton saint sceau afin que Satan soit effrayé de le tenter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amis, pour le salut de ton âme en Jésus-Christ, je te reçois dans son assemblée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ton Église est aidée au baptême de ceux qui ont accepté aujourd'hui vers toi, afin que tu te souviennes de cette web de justice et de gloire. Protège-le de tout péché, sois leur guide et leur protecteur de tous les instants et manifeste, ainsi qu'à nous, ton éternité. Que la grâce de notre Seigneur, de Dieu, notre Père, soit avec nous tous, aujourd'hui. Après trop les cas, na ordination. ndenge ya misili koleka toyeti kolamba nde balangi na biso ya sika awa na paroisse ya Angers wana ezalaki première partie. Maintenant tokoti na deuxième partie oyo ezali ete décision ezali décision numéro 154 portant nomination des responsables ecclésiastiques de la paroisse kimbangiste d'Angers en France. Wana na kati nde tomoni décision yango elobi boye sont nommés membres du comité paroissial de la paroisse Auguste d'Angers, les personnes dont les noms sont écrits au regard de leur fonction. On a nommé diaconesse responsable de chargé de l'évangélisation, secrétaire
de la paroisse. Ça tourne de bango basala nommé pour na mokolo malelo. Et to monaki bandimi bazalaki 6. Et na tango on est que sibino était bango bazali ko pour la deuxième fois. Pour la possible ça se passe là sur lulu et jali était ko tia oyo na uko tangela bino ya nomination ya bakonzi kata paroisse ko bakomona kuna na caméra. Vous allez komona kuna na caméra papa Lambert ngai wa bino mama Fifi Ndongala na Tigo. Nde tozali komona bango ndenge bazali kokota na Bonzambe nyonso. Mpona kokokisa lisusu mokambo oyo yango euti na mboka ya Nkamba Yerusalemi. Mpona komona esengo ete bebe abotami na Angers. Bango bazali bana oyo bakosalaka mosala na mboka Nkamba Yerusalemi. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo papa lelo tozali le 22 juin 2014 ekuti biso na mboka ya Angers. Nani ayebaka ete tokokaki ko se déplacer mpona kokoma na mboka oyo. Toumeli na France. Mendenge bauti kotangela biso na mokanda mwa Nzambe ya un temps pour tout. Likambo na likambo kozalaka na tango na yango lelo tango yango ekokisami papa topesi yo merci mingi. Zala na biso ni sikoyo surtout na bana na yo basili kozwa sacrement. Ndenge yo papa ozalaki koloba lelo soki bakufi ya solo bakeyimba na moko epai bino bozali. Papa nini tokoloba kolisa paroisse oyo pesa bana no makasi. Pesa oyo ezangi po basala musala no na solo. Zala na biso banda tango iti tango koya na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Espoir du monde, Église universelle. Angers, oye. Oye. Angers, oye. Oye. Angers, oye. Oye, oye, oye. Les anges de l'église qui bâtissaient à l'Europe. Ah, félicitations. Naïbagi teke tozali na ba ange na mboka France. Et surtout en Europe. Ba ange oye. Oye. Ah. Bino moko boponi slogan na bino. Boyebi ange lingi koloba nini. Eza boyete hein? Ya solo batata na ba maman tamu na bise komi musika. Mingi ya koloba ezalité. Toyoki matei ndenge papa pasteur asili kolesa biso. Batata na ba maman surtout bino bato bozui sacrement na mokolo ya lelo totondi nesengo pamba te elakisi ete ba ange bazali awa yango ba ange mosusu bayeko bakisama ange oye oye
Sacrement Bozu est vraiment très important. Malgré Mikakatano, Boponi Nzela Yango, Ndenge Pebiso, Toponaka Pe, les Lobino na 2014, Boye Kokota Katina Elanga Oezali na Nzube ya kosakana te. Metokobanga te pambate soki lelo bino bayambi bino parce que ya solo bozala ki choisi. Biso nyonso tozali choisi. Yangwana toye katina ndako oyo. Mingi baza koleka na balabala bakoti awa. Mais biso soki tozali awa po tozaba privilégié. Musala yango ezali pasi kasi soki tolandi mibeko ndenge bauti koyebisa biso bauti pe kotangela biso ya solo elonge ezali tokobanga eloko moko te. Boza l'exemplaire pamba te bino bozali ba ange. Ange bango bakozalaka pembe na tata Nzambe eza boye te ya yango wana bino bozali ba ange. Eliki na biso ete musala oyo bokomisa yango na suka bamboka mususu pe ekolanda exemple na bino totambola kaka na solo ndenge bauti kotangela biso mokanda tata Nzambe tango akosakana ezali tango pe ya koseka ezali tango akolela ezali ndenge tolandi na Ecclésiaste yango wana biso bandeko na bino totondi na esengo ya koyamba bino. Et vraiment, batatana ba maman na tondi ne sengo. Tango na monaki chorale na biso ya ba junior et yembaki nzembo pe ya Kikongo là. C'est dommage que nous courons derrière le temps. Sinon, j'allais encore demander à la chorale de jeunes de venir nous chanter leur chanson du deuxième tour. Mais ce n'est qu'une partie remise, je reviendrai encore en G. Yangwana batatana ba maman minga kolobezalité, to uti musika, to bozonga. Mengana zane likiete bino bato bozali ko tambusa. Bana ya Angers, bozala na boyokani, bozala na bolingo ya solo. Likambo nyonso tango bozala kosala ngo na bolingo elonge ezali. Mais ceux qui bozali kosala ngo d'une façon dispersée, Bogolonga, pambate mutuna likanisi na ye. Yangwana bo encadrer bana oyo bayambi lelo bo encadrer bango malamu. Po ete to sepelisa Nzambe na biso na yebi ke mingi kati na bino bokendeki nkamba ba mususu kutu bakendeki afan bayamba bango ezali sengo mingi. Pambate bobengaki ba mususu balikaki na ndako e to yebete lobiko na biso ezali kuna. Mokolo yango toko nzimaka te batata na ba maman. Mokolo toko buta kuna na nkamba likambo yango ekokatama na yebi na ngate ndenge nini tokozala. Malgré toko nzimaka te. Toko nzimaka yango tala bato baza kondima. To nzimaka te to nzimaka te. Mokili mobimba boyepa na biso kimbangisi moye. Bakoya epai na biso eza ndenge wana likambo yango ekosalema pamba te basigne précurseur ese monani na yango totala kaka biso nde toza kopesa retard mais soki totamboli na solo tosala effort ata na 2014 tobongola ezaleli na biso po tosepelisa Nzambe na biso yango wana encore une fois tofélicité bana na biso totondi na esengo ndenge boye kokota na ndako ya tata na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Amen. Topo zaleli na biso, ebana na biso.
dans sacrement Tanga en France. Le représentant légal et chef spirituel de l'église kimbangiste. Vu l'ordonnance de justice numéro 2/149 du 1er décembre 1960 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, tel que modifié à ce jour. Vu la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Vu l'arrêté ministériel numéro 005/CAB/JGS/2002 du 6 février 2002 approuvant la désignation de son éminence Simon Kimbangu Kiangani à la direction de l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Vu les résolutions de l'Assemblée extraordinaire de l'Église kimbangiste, décision numéro 153/EJCS/CS/01/2014 du 24 mai 2014 portant création de la paroisse kimbangiste d'Angers en France. Attendu qu'il est diligent de doter la nouvelle paroisse kimbangiste d'Angers d'animateurs, vu la nécessité et l'urgence, décide. Sont nommés membres du comité paroissial de la paroisse kimbangiste d'Angers les personnes dont les noms sont repris au regard de leurs fonctions. Révérend pasteur, mettez-vous debout. Les personnes qui vont entendre leur nom vont se lever et se mettront en position d'avoir le sacrement tel que nous venons de le faire. Diaconesse responsable, diaconesse Rosa Pineiro Oliveira. Chargée d'évangélisation, diaconesse Julie Mbombo. Secrétaire de la paroisse, catéchiste José Armindo de Oliveira. Pasteur Nzakimwena Matondo, responsable de la paroisse kimbangiste de Saint-Ouen, est mandaté pour assurer l'encadrement de ses responsables paroissiaux. Article 3. Les directeurs du cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. 1 mai 2014, le représentant légal Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Tout ça. Et kadi munazola inkenda za kutubanzili ku France. Uno kiki juridi paroisse Champa kumbanza yi Angers. Kadi nge mwenevo mameme mena kuku meti yungana meti sosa madiama moyo. Papa dizola kanombe kwange. Vobampangi
bafukamene vantwala ya pasterako bakala kuntwala na mikwiti myako pasivo batamusa kisalo kyako nzambi ya moyo nzambi ya ludi salu kyako kina kyampasi kasi tulomele kwangeye bika wavwata bana bako pasivo basadile salu kyako bonso wasadila ngeye fumu wetu Yesu Kristo kiwakala kunchanta bonso wasadila ngeye papa Simon Kimbangu kunchanta bonso lwasalila beno bamvwala kunchanta bonso wetisadila ngeye papa Simon Kimbangu kyangani kunchanta beto mkatika dibundu katuna nzambi zoleko ngeye papa Simon Kimbangu kyangani kakatulananga tuwilanga tusadilanga bike mfumba wanga kaka ndinga mosi bike mfumu mawonso mana utumanga kadi ngeye uzolanga ye tamusa bantu bana bakaveno kadiatisa iti ili fondation kiakula paroisse ya Angers ya Zayakana kunankamba Yerusalemu ya tungampe pasivo kelika bantu bazayavo samwako umwanga na una munza ya mvimbo mungetu bunilanga vuketo mvimba mungetu swaminanga enzambi ya ludi nzambi ya moyo enzambi ya ludi nzambi ya zola ngetu tulanga kuntwala mu mamotu vanganga fina memfumudo wakala ye atamus baku baba baku paroisse yani mwanda vila tulomle mawonzo. Amen. Musique. Nomination na bango pe encourager bango akopesa bango conseil parce que kotam sambatu ezali kambuya lisekiti ndenge tozali awa mutu na mutu azaka na ide na ye na likanisi na ye même kutu na ndenge ngombe tambula donc ezali likambu ya lisekiti yango wana
pour na mukolo ya esengo ndenge mama apeselaka biso ba certificat ya mariage bango bakozwa ba acte de nomination na bango. Esengo to esengo te. Esengo. Tomoni touta kotanga mbeko égalité entre les hommes et les femmes. Ah wakutu ba femme ba leki. Kimbangi soye oye. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo Kimbangis moye. Ah, ba mama na ngani na papa 2 contre 1. Ba mama moye. Mama moye. Ya solo mingi ya kolobezalité bino pe bokoteya biso bokosimba ka mukanda nzambe. Ndenge papa pasteur alobi kozala responsable kotambusa ezali likambo ya lisekite. Bedi tango mususu omona toza kowela. Mais soki pe batie esika na po kokoka na yo te. Eza boye te eh? Eza boye. Likambo fo mériter yango. Eza boye te. Eza boye. Sikoyo ba mama na papa bosala musala kitoko. Nazana kobanga te. Ata mukete. Na slogan na bino ba ange eza pamba te. Na yebi bino muke. Ndenge bovandaka na ange yango wana bosala musala kitoko bopesa exemple na baninga moso po bino boza ba ange nga na yebi te soki biso toza banani mais biso tozalaka paroisse pilote de l'Europe. Eza boye te eh? Eza boye. Tango ba ange boye lisusu kobongisa makasi bosala musala kitoko bosepelisa papa ayoka pe kuna ya solo bano ya sika babotami po eza nde bino. Mais boza bana nsuka te hein ba musu ba kobotama to yebite soki pa yoapi. Mais pour l'instant binonde bana nsuka botambusa bandimi malamu bandimi pe boto sa ba responsable eza boete hein soki bino botosi bango pe batosi boyokani botambusi parasu na bino pona ko sepelisa nzambe na biso yangwana na félicité bino tikete tata nzambe na ye moko tata molimo santo atambusa bino na kombo tata mwana pe molimo santo amen. Amen. Mama responsable to komi ko tuna ba présidente ya ba république hein. Sasa mama mwilo.
Police va monter ou contrôler. Biso pe na mokolo na soka ba kotuna biso carte na biso. Ya mwana tata wa mama to belema pona tina ya kofuta carte na biso. Pona communiquer paroisse na biso. Paroisse na biso ya Angers. Mokolo na yenga nyonso to sanganaka. Na salle na biso ezali na 1 square Henri Farman. Donc ezali arrêté. Salle na biso ezali na square Henri Farman. Na sibo ba yebango. Ya mwa musika ya awa. Mais oyo ezali kaka salle moko toujours pour l'occasion. Toliki. Paroisse ya G et puis merci mingi na bande na biso. Nenge boye pour na hotel misa biso. Na mama na biso mama Mouilou. Et le mwana ba pasteur na babisi na biso la bakoma na biso ndenge boye paroisse ya G esengi merci mingi tosengi faki ya bongama mpona basalutation ya yambo tokotelemisa bavisiteur na biso bazali basympathisant totelemisi famille Maye. Koreki oye! Oye! Koreki oye! 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 Avenir de l'église, noyau de la jeunesse.
Mosanto. Ya liboso to remercier Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Molimo Mosanto, pour la cadeau kitoko oya pesi biso bananje. To remercier sous tout le monde oyo pour assister biso na ouverture. To remercier ba diminyoso oyo bayeko sanga biso lelo. To kozana biso to kozana bino lisusu. Kombo ya tata ya mwana pe Molimo Mosanto. To remercier pe na ba pasteur na biso. To remercier pe maman na biso maman Mwilu oyo nyonso baye ko assister biso lelo na culte na biso. To leki pour la salutation. To continuer pour la salutation. To telemisi papa pasteur, papa Nzaki Mwena Matondo, conseiller principal du cabinet du chef spirituel. Et papa pasteur de Saint-Ouen, papa Nzaki Mwena Matondo a télémé la mission de Pesaïmbo. Ya mwana pe tata Molimo Mosanto. Komba tata ya mwana pe Molimo Mosanto. Komba tata ya mwana pe tata Molimo Mosanto. Nakomba tata ya mwana pe tata Molimo Mosanto.
Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu Kiangani, représenté na conseiller principal na ye Maman Mouilou Marie. Toye pa na yo natina kopesa merci. Liboso toloba mwa mo otozali nango bana paroisse Angers. Tokoyoka nzembo o bana na biso ya koreki bakopesa. Après tokotanga psaume. Et puis tokoloba nini oyo toyeli nango natina ya paroisse na Angers. Edo enzambia mi edo de edo tatu kunto manga mutamaki edo itini nukyame edo enzambia mi Zamyame kwange ibokanga Tolo tatu kunto manga muntamandi Eyego itini nukyame Zame Zame yeze yezo Zame ikuti samba mutondolo Moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où tu puisses toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main des violents, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. Ma jeunesse, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ciel. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi. Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Tami lelo na bolingo pe mawana bino bokaniseli biso bopesi biso cadeau ya kitoko oyo papa apesaki biso. Biso to considéraki yango comme cadeau na ya Noël. Pour décision na biso ezalaki signé le 24 na mawa pe bolingo na ye. Ezali musala na ye. Tala elanga na bino etondi na bana mikie. Etondi na ba jeune maman. Paroisse na biso soki totali etondi na batu oyo bazali na mikanda te. Batu oyo bazali ko uta par-ci par-là. Na tina ya koya kusala musala na bino maman. Tosengi mawa na bino ekita kati na bana na bino musala oyo bino bopesi biso tozali na nzoto na biso moko tokokoka te kasi soki bino botondisi mawa na bino kati na biso soki otalisi elongi na bino kati na biso paroisse ya Angers na historique ya mokie ebandaki na ndako ya motu ezalaki juste quelques familles oyo babandaki kose réunir chaque dimanche na tina ya mosala oyo bazali kosangana pamba te papa alobi bisika nyonso bozali bana Molimo Santo bolakisa nzela oyo tata Molimo Santo pe boloba na mokili mobimba boloba ete ngai Simon Kimbangu nazali nzambe na yango bana na bino ntango bakutanaki awa moke oyo bazalaki bakotisaki liloba ya papa Simon Kimbangu na paroisse Angers na kati ya ndako ya moto basangani makanisi ye pamba te likambo oyo ngana oyo tofandeli lelo le 22 awa papa alakisaki yango na moko kati na biso ayaki kolakisa ye na ndoto ndenge nini paroisse Angers ekosalema ndenge nini ekoleka tina ndenge eleki lelo ezali mawa na bino pe ezali volonté na bino pamba te depuis moko na moko abotamaki awa bobongisaki deja ki ekoleka bongo na mokolo mwa lelo
yango totondi bino botondi bopesa biso makasi tata molimo santo atalisa biso elongi na ye na kati ya paroisse Angers apesa basolution na bandako ya bana na bino oyo bazangi mikanda bazali awa bofongolela bango bazali na misala te kasi bazali na volonté ya kosalela bino mingi pe bazali kati na biso bazali bakimbangiste te kasi na batémoignage soki tolekisi moko na moko aloba na ndenge nini ye abongwani lelo mpo akoma kimbangiste ezali mawa mpe kolila bazali deja baponami ndenge bazali awa ebele kati na biso pamba te papa alobaki bato bakouta libanda mpe bakoya kobotola biso baplace tozali komona yango na kati ya paroisse Angers ozali komona mutu andimeli papa Simon Kimbangu azali koloba likambo ya tata Simon Kimbangu na yo moko mwana ndako peut-être oyebi te oyebi ye te mais bango bato ya libanda bayebi tozali na batémoignage ebele kati na paroisse oyo yango tosengi na tata molimo santo atalisa mawa na ye kati na biso asimba bana oyo ya mike oyo bandimi kosalela ye na pasi mpe na mawa oyo ekende liboso yango mwa moke tobongisaki po tolela na papa molimo santo mpe toremercie na mai asali kati na biso na bolingo mpe mawa na bino tata mwana mpe limo santo Angers oye oye Angers oye oye Angers oye Oye, 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 les anges de l'église Kimbangiste en Europe. Yeunwe. Yabetwe. Yeunwe. Yabetwe. Merci, maman. Pona tangu na biso na moni ke vraiment komi musika. Metoko kozanga liloba te. Ya solo totondi nesengo. Na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani pour naza ko représenter ye awa eza boyete ya na kombo na ngai moko na remercier bino na ndenge boyambi biso na mboka ya Angers ya solo histoire ya paroisse oyo na bandi na yebi yango malamu ezalaki petumba na bandi bino moko boyebi kobenga nkamba kobenga papa bino moko bo se déplacer kasi lokola boza ba ange bolongi to bolongi te bolongi ange oye oye ndenge kaka batei biso toyika mpiko na nyonso tokosalaka pamba te biso toza baponami baponi biso tosala kati na elanga yango etondi na banzube ya solo bana mike ndenge na moni na paroisse bazali mingi maman kozala no na kobanga te lingomba pe tango ebandaki na poto tozalaki sante tobandaki kaka pe na ndako ya motu bipai nyonso tobandaka kaka na ndako apres tobimi libanda yango wana naza na eliki ete paroisse oyo mbala nsima tokoya soki mpe l'année prochaine nayebi ke ekokoma paroisse ya ndenge mosusu bino baresponsable ndenge nalobaki bo encadrer bandimi malamu parce que wana eza très important papa tomemelaki ka baproblème te mais tomemelaki nini wana nde bana mayele mais soki lelo kaka likambo pape lelo kaka likambo te tomekaka tobongisi tomemeli solution wana pe kozala esengo na ye pamba te nzambe alobi bino bandimi bopesanga maboko nasala nini kasi biso toza bopesa papa maboko papa fandi na nkamba na bunzoto aza na nkamba me na molimo nzambe aza esika nyonso eza boye te na ntango likambo ezali malamu tobongisaka boyokani eleki nyonso dialogue eleki nyonso soki bozali koyokana te moyen pe paroisse na bino s'épanouir ezali te yango na bana Angers na slogan na bino ya ba ange vraiment ngai eke na nga na mutu pona tamboli kama ba paroisse ebele na ke ba Suisse wapi mais na yoki na ange te ange na yeko yokele soki pe Angers kaka wana siko boke kolongola soki wana ezalaka na es na suke mais es kotikala nango parce que les anges bon likambo te na ndenge nyonso tu boza kaka ba ange eza boye te
vraiment bosala mosala kitoko tosepeli mingi ya solo boza mingi te me bobanga te nga na ndimaka te ke na poto baparose kokoma ebele na ndimaka te kasi tala mosala yango ndenge monani tobosani mpasi wana tozalaka na yango kokende Paris, kokende Belgique, Suisse bato boni ya kotanga me lelo oyo lokola kimbango alobaki Tata Simo wanunginye Yalake alamunza ya viva Papa Simo wanunginye Yalake alamunza ya viva Eyale Yalake Papa Simo yalayo Yalake alamunza ya viva Eyale Yalake lokola lobaka ngo kakatala lingomba ngo ndenge eza kokende lelo tokomi epai ya baange lo biso tokokende pa banani toyebi te bosala mosala na bino kitoko mingi ya koloba ezali te epui mbala na biso mpe ya suka ya koyawa lelo te tokoya lisusu eza boye te ntango tokozonga nde masolo ekozala ebele me totambola kaka na solo ndenge tokoyembaka nzembo na biso pamba te soki tozosala mosala ya nzambe na solo te batata na bamama nyongo toza nango nayebi kutu te ndenge nzembo yango tusadile saluki ya nzambe mokeleka tusadile saluki ya nzambe mokeleka donc soki tosali mosala yango na solo te nde esika bakobotola biso place me ntango tosali na solo bakobotola biso place mingi ya koloba ezalaki nango kasi mbala nsima mama Modestine nakoya tosilisi bona kombo tata mwana mpe molimo santo amen, amen. tozali mokolo ya le 22 juin 2014 na mboka ya Angers. Tokomi na ngonga ya 19h30 na mboka ya Angers. Ndenge tomoni Kristo oyo bebe abotami, bebe ya sika asili kobotama na mboka ya Angers. Soki tolandaka na ndili mikolo mileki ndenge nini tokosaka batémoignage na ntina na mboka oyo ya Angers. Lelo oyo likambo yango ekomi réalité parce que Nzambe akokweyaka te. Nzambe kaka likambo yango ekokesemi na mboka ya Angers. Bana na Angers basepeli bakumisi bapasi mokimbangu pamba te apesi bango privilège oyo bango mpe bakumisa. Nde tozalaki na midulu mibale kati na mboka ya Angers ndenge tomonaki ya liboso yango ezalaki na ntina ya boyambi bayambaki balandi basentelama donc ezalaki bateme tozalaki na 3 sentelama bazalaki misatu pardon baseroki bazalaki misatu sentelama azalaki moko mpe bandimi bazalaki 6 bandimi bazali bana oyo baye na lingomba bakendana na lingomba mosusu te lingomba na bango ya liboso yango oyo bandimeli bapasi mokimbango nde wana ntango esilaki cérémonie wana tokotaki na deuxième cérémonie oyo ezalaki ya kobimisa baye oyo bakokamba Angers oyo bakorepresente bapasi mokimbangu oyo bakorepresente na mboka ya Angers. Nde tomonaki mama na biso mama diagonesse mpe elandaki ye na secrétaire mpe tomonaki lisusu mama oyo babengi ete ye etali évangélisation mama Julie. Ezalaki esengo mingi mpe ezali esengo mingi nde tomonaki nde tozali komona Faki ya Île-de-France mpe tomoni lisusu Koreki ya Île-de-France po ete bango bandimaki kosala mpasi mokimbangu balingi bokabwani te po bokabwani ezali koyebisa biso nsima tolanda mosika monene ezali kobota na
biso Papa Lambert Makonimo na micro bozali na mama na bino mama Fifi Ndongala pe tomoni kuna papa Edi Zola Ndonga yebi azali cameraman ya solo tozali toujours continuer na kati na paroisse na biso ya Angers mabate yango bebe ya sika asili kobotama nde tomoni kuna bana ya koreki tomoni bandeko na biso ya bapie gauche nde tomoni fati ya Ile de France en tout cas lokumu nkembo na papa Simo Kimbangu mabate bana ya Angers basepeli mpe bato basepeli likambo yango batondimi yango ya solo ndenge bango moko balobi ete paroisse oyo eza na makombami ebele bango balobi bango baza ba ange yango babengami ba ange ya église kimbangiste na kati na Europe bango bandimila bango silonga na bango baza ba ange biso moko tokobenga mama na biso moko ye akoye sinoga na bango mama yaka soto kokoyebisa biso sinoga na bino sinoga betangwa Angers oye Angers oye oye les anges de l'église Kimbangiste na Europe osili koyoka ngo ba ange ya église Kimbangiste na Europe wana nde bana ya Angers ya solo ezali esengo mingi na kati na mboka ya France pamba te bebe asili kobotama kasi esuki awa te babebe bazali kolia ebele pamba te ye mei papa Simo Kimbangu alobaki kombo na ye kopanza na mokili mobimba ndenge mama na biso mama muli alobi yalake yaleta teto muza ya solo akala sundake sunde na ya mbiba abiwa tuteleleo yala kwa kutoka Simon yaye tukwidi yoka biso bobele na nkamba Yerusalemi esika wapi ebandi bango misato na bule biso mpe awa na mboka ya Angers tozali kotonga mpona ntina na nkamba Yerusalemi pamba te ntango ezali ntango ya kotonga nkamba ntango ezali ntango ya botongi nkamba etongama po ete babote basepela bakoko bamoni mpasi na ntina na likambo oyo papa Simo Kimbangu akanisela biso papa Simo Kimbangu akomisela bana na ye ya Angers tala bana na Angers batonda na bolingo bayambi bana na ye kitoko ya solo botosi nde eleki nyonso na ntina na botosi nde tomoni fati Ile de France na ntina na botosi nde tomoni koreki pamba te ezali likambo monene ezali likambo kitoko kosepelisa Nzambe po ete mapamboli ekweya
kombo ya tata mwana pe molimo santo papa totondi obotondi lelo ezali moko monene biso bana na yo ya solo papa nani ayebaki me yo nzambe oyebaki likambo oyo nde tokosangana na mokolo ya lelo ya le 22 juin 2014 na mboka ya Angers. Papa oyoki mayebana no basili kosenga nyonso ezali epai na yo po biso tosambelaka nzambe ya bomoi. Papa kanisila bana na yo oyo ezangi oyebi kokisa biso mpe baye toyaki po ete tosepela na bango elongo ya solo ntango na biso ekoki tozonga na bandako zongisa moko na kimia toye na biloko ya ndenge na ndenge papa bandeko mingi baprecede biso yo leka liboso biso tolanda bobele na nsima ti okokotisa biso na bandako tikala mpe na bandeko bakotikala kati na esika oyo elikia na biso papa okozongisa biso lisusu na mboka oyo po tokumisa kombo na yo tosengi kimia na nzoto mpe milimo na biso na kombo ya tata mwana mpe molimo santo. Amen. Por
kaka bilongana nauta na bino na likolo mpona kotonga lingomba lya molimo santu boyika mpi